Amis d'Aide International, je vous dis bonjour. En tout cas, Toza Awa Namatanga ya Veshaba artiste autrement dit Moscovitch ou Aouté Kotika Biso. Lelo eza mokolona ya suka o tozo kabwana naye pour azo kende kopema na dernière demeure naye. En tout cas, je vous laisse suivre comment Matanga s'est déroulé. En tout cas, on se retrouve juste après cet élément pour conclure la vidéo. Vous allez voir, vous allez juger. Artiste ni bayaki. En tout cas, je vous laisse suivre les images. C'est parti. Kolanda yango Yesu ekulusu na memaki kolimbisa mabe nasalaki bisengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai Yesu. Soki yobwaki ngai Nzambe nakokwea opasi eleki soki yosimbi te Yesu nakotika nzela na yo kolo soki yotiki ngai Nzambe nakokwea nzela moselu minyo soki yosimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe yango yo limisa Yesu limisa ngai omengo ekabolanga na yo te
ekufa te toyokanga ntango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala Yesu lelo yopesi ngai mosala ebungisi oyambi na ngai Yesu ntango nasengaka yo libala Nzambe nakokila opesa libala Yesu ntango nazwi libala Nzambe ebungisi oyambi na ngai yango yo limisa Yesu limisa Yesu limisa ngai bongo ekabolanga na yo tema bisenga mokili ekabolanga na yo te Yesu baninga bakabolanga na yo te Yesu kotikanga te Nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te Yesu nanga ata kutula nzela nzelanga natikaki nga nazongeli kolanda yango Yesu ekulusuka kolimbisa mabe nasalaki isengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai Yesu soki obwaki ngai Nzambe nakokweya opaseleki soki osimbi te Yesu nakotika nzela na yo soki otiki ngai Nzambe nakokweya nzela moselu mingi soki osimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe yango yo limisa Yesu limisa ngai omengo ekabolanga na yo te bisenga mokili ekabolanga na yo te nasengi limisa ngai matoi na yo ekufa te toyokanga ntango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala Yesu lelo yopesi ngai mosala kolimbisa mabe nasalaki isengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai Yesu soki obwaki ngai Nzambe nakokweya opaseleki soki osimbi te Yesu nakotika nzela na yo soki otiki ngai Nzambe nakokweya nzela moselu mingi soki osimbi te Yesu nakotika kosala
Yesu lelo oyo pesi ngai mosala ebungisi boyambi na ngai Yesu appartient à la télévision nationale congolaise. À cet effet, voici comment se présente le programme de ces obsèques. Nous allons commencer tout à l'heure par une oraison funèbre qui sera dite en sa mémoire par l'un de ses collègues comédiens. J'ai cité Soukari Elombe. Viendra ensuite le mot des enfants, qui sera suivi par celui de l'ANTPC. L'ANTPC, c'est l'Association nationale de théâtre populaire du Congo. Après le mot de l'ANTPC, nous allons suivre celui du groupe Salongo. Monsieur le coordonnateur de la RTC 3 prendra la parole avant Monsieur le directeur général de la RTNC. Et nous allons clôturer cette série de prises de mots par celui de son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture ou son délégué. Après cette série de prises de mots, nous allons procéder au dépôt des gerbes de fleurs. Et juste après le dépôt des gerbes de fleurs, s'en suivra la levée du corps pour la place des artistes où nous allons procéder au dévoilement de la plaque en mémoire de l'artiste Mouteba Moussangu Samuel alias Chapa. Et après le dévoilement de la plaque à la place des artistes à Matoué, ce sera le chemin pour le cimetière où Chaba va se reposer pour l'éternité. Tout de suite, j'appelle donc M. Soukari Elombe pour l'oraison funèbre. Laissez tomber cette chanson mythique, cette chanson pleine de souvenirs, cette chanson et aussi elle fait partie de la vie de celui que nous parlons. Ainsi poussé vers le nouveau rivage, dans l'ennui éternel emporté sans retour, nous ne pourrons nous jamais jeter l'encre sur l'océan des âges, disait Alphonse Lamartine. Oui, Samuel Mouteba Moussangu dit Chaba, le moscovite, il est poussé vers le nouveau rivage. Il est passé de l'autre côté de la Seine, que dis-je? Il est passé derrière les rideaux et s'est installé dans les coulisses éternellement, d'où il continuera à regarder la suite de cette pièce de théâtre et la vie. Oui, comme tous les auditeurs du célèbre penseur et auteur sénégalais Birago Diop, il disait « Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le ventre d'un femme, ils sont dans le bébé qui pleure, ils sont parmi nous. » Chaba est pour ainsi dire parmi nous, est bien confortablement installé dans les coulisses éternelles et bientôt sera aux côtés de Stewar Inga, Nsengo Diangenda, Ebale Mondial, Mopepe, Monzele, Mingondo, Sans Souci, Papa Chef, Chako, Doudungafoura et j'en passe. Et comme eux, il sera sous le regard critique des metteurs en scène, Chitengesana, Nikanza Moviam, Honoré Galant Mutombo Bouch, Katanga Moupei et bien d'autres.
qui nous regardent jouer chacun son rôle sur ce grand plateau théâtral et la surface terrestre. En effet, sur scène, tous nous sommes. Et au théâtre, tous nous jouons. Et cette icône, née en 1956 à Kinshasa, qui repose dans cette caisse en bois, a fait du théâtre depuis sa tendre enfance dans la troupe Mwangazo, créée par feu Niemba Arthur. Et pour intégrer enfin le célèbre et mythique groupe Salongo de la chaîne nationale, la RTC, dès sa création par sa grandeur Chitengesala en 1975 avec son ami et Chaba, primé en Afrique en 2014 en Côte d'Ivoire, est reconnu comme citoyen de la ville de Toulouse en 2012. Chaba, très singulier par la diaspora congolaise, le moscovite Chaba quitte cette terre sans la moindre reconnaissance officielle de son pays. Aucun brevet, ni une moindre médaille, malgré tous les mérites. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu entreprendre une quelconque démarche pour une décoration à titre posthume qui ne serait que moquerie et hypocrisie nationale. Et depuis sa création en 1975, 47 ans, bientôt en février, le groupe Salon au théâtre de chez nous n'a jamais bénéficié d'un regard intéressé des autorités. Malgré son immense travail de moralisation, de lutte contre les antivaleurs, dans un divertissement sain, malgré l'engagement de ses membres à la bonne citoyenneté, le membre du groupe Salongo, disais-je, partage la misère dans l'insouciance totale et dit en riant. Qu'il nous soit permis de rappeler à la mémoire collective les œuvres comme Salongo. Salongo qui a même prêté son nom au groupe, appelant à la politique du travail manuel prôné par le marshal Mobutu. Rappelons de la diaspora, cette œuvre jouée par le groupe Salongo à l'entrée à l'environnement du musée Laurent Désiré Kabila, qui a mobilisé et sensibilisé l'intelligence congolaise à revenir au pays et travailler pour la nation. Et plusieurs autres œuvres d'engagement politique et social dans la lutte contre les différentes pandémies sous Joseph Kabila Kabange, et maintenant encore notre engagement dans la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa lutte pour la bonne gouvernance, dans sa lutte contre la Covid-19, dans sa lutte pour la moralisation de la gestion de la chose publique, et d'autres, le groupe Salongo rencontre présent. Je m'interdis de croire qu'il faille faire nécessairement de la politique pour mériter reconnaissance et bien vivre en RDC. Je me permets d'espérer, à l'instar du fils du pays, le docteur Denis Mukwege, qui a finalement obtenu le soutien de son pays à travers le chef d'État, le groupe Salongo continue d'espérer, pourvu que ces derniers Mohicans, ces derniers qui restent encore, ces rescapés tiennent et résistent encore pour en bénéficier. Et c'est l'occasion pour nous de remercier au nom du groupe Salongo et de tous les comédiens la distinguée première dame, je cite, Madame Denise Tshisekedi, qui, à travers sa fondation, prend en charge les soins de santé des comédiens. Sans cela, on enterrerait déjà autant, et celui que nous pleurons aujourd'hui peut-être aurait déjà cessé de vivre depuis quelques mois, pourquoi pas quelques années. Chaba, vieux sable, moscovite, les rideaux sont donc tirés. Va en paix. Adieu. Bana bazali wapi?
chaîne, d'autres chaînes ici. Il était porteur de valeurs, un artiste doux, gentil et ouvert à tous. Pratiquant de valeurs chrétiennes, créant ainsi un bon climat à temps et à votre compte. Une ambiance harmonieuse partout. Il déroulait et avec la plus vive émotion et pénétré d'une profonde douleur, nous adressons notre gratitude à vous tous pour votre accompagnement. Merci, merci. Après les enfants, nous donc, monsieur le directeur général ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Mes oppresseurs triomphent, mes ennemis sont en paix, parce que tu m'as humilié à cause des multitudes de mes péchés. Pardon Seigneur. Nyonso nakosenga na yo kolimbisa mabe nasalaki bisengo ya mokili ebungisa boyambi na ngai Yesu. Soki obwaki ngai Nzambe nakokweya opasi eleki yo. Soki osimbi te Yesu nakotika nzela na yo kolo. Soki otiki ngai Nzambe nakokweya nzela moselu mingi. Soki osimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe. Yango yo limisa Yesu limisa ngai. Momengo ekabolanga na yo tema, bisengo mokili ekabolanga na yo te Yesu. Nasengi limisa ngai, matoi na yo ekufa te toyokanga. Tango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala Yesu. Lelo yopesi ngai mosala ebungisi boyambi na ngai Yesu. Tango nasengaka yo libala Nzambe nakokila opesa libala Yesu. Tango nazwi libala Nzambe ebungisi boyambi na ngai na yo. Yango yo limisa Yesu limisa Yesu limisa ngai. Mbongo ekabolanga na yo tema, bisengo mokili ekabolanga na yo te Yesu. Baninga bakabolanga na yo te Yesu. Kotikanga te Nzambe nanga, ata pasi ata minyoko kobwakanga te Yesu nanga, ata kutula nzela nga natikaki
nga nazongeli kolanda yango Yesu ekulusu namemaki nabosaninga nakwaki yango Yesu bileyo nasanzaki nazongelinga kolia yango Yesu yango yo limbisa ngana momengo tozeyo limbisa yango tekabola ngana yo papa limbisanga limbisanga Yesu mapena saleli yo na wangani te mapena nga bosoto na misaka yo mapena salaki na wangani te Yesu limbisa ngai kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minyoko obwakanga te Yesu na ngai ata kutula kunizela soki obwaki ngai nzambe nakokweya opasi eleki yo soki osimbi te Yesu nakotika nzela na yo kolo soki otiki ngai nzambe nakokweya nzela moselu mingi soki osimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe yango yo limisa Yesu limbisa ngai omengo ekabolanga na yo te bisenga mokili ekabolanga na yo te Yesu nasengi limbisa ngai matoi na yo ekufa te toyokanga tango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala Yesu lelo yopesi ngai mosala ebungisi boyambi na ngai Yesu tango nasengaka yo libala nzambe nakokila opesa libala Yesu tango nazwi libala nzambe ebungisi boyambi na ngai na yo yango yo limisa Yesu limbisa Yesu limbisa ngai mbongo ekabolanga na yo tema bisenga mokili ekabolanga na yo te Yesu baninga bakabolanga na yo te Yesu kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minyoko kobwakanga te Yesu nanga ata kutula nzela nga natikaki nga nazongeli kolanda yango Yesu ekulusu namemaki nabosaninga nakwaki yango Yesu bileyo nasanzaki nazongelinga
papa limisanga Yesu mabe nasaleli yo ngawangani te mabe nanga bosoto na misaka yo mabe nasalaki ngawangani te Yesu limbisanga kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minyoko kobwakanga te Yesu na ngai ata kutula kunizela kotika Yesu soki obwaki ngai nzambe nakokweya opaseleki yo soki osimbi te Yesu nakotika nzela na yo kolo soki otiki ngai nzambe nakokweya nzela moselu mingi soki osimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe yango yo limisa Yesu limisa ngai momengo ekabolanga na yo ntembo bisonga mokili ekabolanga na yo te Yesu nasengi limisa ngai matoi na yo ekufa te toyokanga tango nasangaki mbongonga nasengaki yo kopesa mosala Yesu lelo yopesi ngai mosala ebungisi boyambi na ngai Yesu tango nasengaka yo libala nzambe nakokila opesa libala Yesu tango nazwi libala nzambe ebungisi boyambi na ngai na yo yango yo limisa Yesu limbisa Yesu limbisa ngai mbongo ekabolanga na yo tema bisenga mokili ekabolanga na yo te Yesu baninga bakabolanga na yo te Yesu kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minyoko kobwakanga te Yesu nanga ata kutula nzela nga natikaki nga nazongeli kolanda yango Yesu ekulusu namemaki nabosaninga nakwaki yango Ça veut dire quoi? En fait, l'espace ici, pour commencer sa perception, d'abord, on a difficulté pour aller. Au moins, déjà, on va décorer. Décoration, exactement, en fait, il y a un nouvel an. Mais il y a quand il y a exposition pour avoir un mouvement comme un bête dans la main. C'est-à-dire, on a place à l'opinion. Bon, pour avoir un espace manqué. C'est pourquoi on a invité au bailli, on va comprendre aujourd'hui. On va couper à l'honneur de ça. La télévision, il y a beaucoup de confiance. Tout le monde, si on va dire ça, on va dire les restes, c'est pas qui se vendent. Mais, il y a un peu de yoza acteur, yoza actrice. Vous avez un groupe salon, vous avez un groupe salon à couper la télé. Yoza superstar. C'est raté.
on lobby dans moi les amala mais toi il mika obi za qui ça yo ça bien ne moi dit non moi ça la bien organisation c'est pour ça la regret on va regret que du début jusqu'à la fin dans mon lit on va bien bien quoi ni on va bien madame donc madame grand merci la première dame à Tchaki Loboko dans à Tchaki Loboko et on moni pour nous s'est passé et chef papa ça qui nous a pas auquel la tête mais madame première dame intervenant qui était c'était engagé à ça agent à RTNC moni bino moko to quitter mort bien à RTNC on aurait nous sommes dans cette gros pour qui a été payé awa on aurait et l'autre exemple la plateforme de côté awa dans ba kolongola comme Saba Tikali les ba c'est ça. Parce qu'on a pu sauter la collègue, et moi, si maman est qui regarde ma tante à tailler, président, les gens pour le mix, papa chef a confié déjà. Mais moi, on a mis le pays à grand, à ça pédé déjà, à ça pédé notamment au critique, avec ta critique, solution est résolue au moment où nous nous parlons. Il est en Afrique du Sud, où tu as midi, le soleil est à Olivier Afrique, il est à l'aise. Merci pour l'action. Je vous informe que grâce à la fondation de Denis Nyakero, c'était déjà l'Afrique du Sud a banni traitement. Chers amis, ce qui nous a salué malam, il nous coupe ça y est. Les lots n'a outil dans l'alema. Avant la côte la manifestation, il y a Papa Chaba, la Kenaki contrôle. On a un petit peu de oyo. Vacciné, il y a un contrôle là-bas, la côte. Attends, il te sonne, il y a sur le bas. Ah! Est-ce que Moussa, c'est le bon lame? Il y a marque de Nenguana. Beaucoup ça. Bravo la fondation de Nyakero. Bravo la l'initiative. Tout le monde. Attends, la fondation T. Vous avez Moussika. Vous avez Liban qui peut aussi soutenir la fondation. La fondation, ça a besoin d'aide et de partenaires extérieurs. On a soutenu mon boy. Il y a des personnes qui et il y a des personnes qui sont ça pourrait être un peu de on a besoin de migi, tout ça va combien. On a besoin de la moitié, tout ça battu. Tu vas battu, mais le problème, nous surtout le reste de l'Aki. Si nous avons nos problèmes, nous résoudrons entre nous, Robi Malibanda. On a Robi Malibanda pour nous mapper, soit d'association, soit de Batouille, à l'église de Sangate. Maintenant, on était des bisous, on a bisous, tout le monde, tout le monde, tout ça, on a bien dans le milieu. Tout assisté à Madina dans ma tanga. Les interpellations pour la motivation. Merci, président. Merci. Journaliste nyonso ata moko atikali na ndako te surtout yo bino soboye po bota nano événement we ezoleka pona Papa Chaba omoni Papa Chaba pona ye en tout cas na obenga ye kombo Chabe po baza bandeko nanga mibali tango na komi na groupe salongo bango mbale na inga bato bayambanga baba ndeko bisa tale zala bonga bi jamais su mutabi mama na nga pe na lobi na mama na ye osomo doto like na biso bien tout et tout. C'est pas une macasse. Surtout au sauter. Comment t'as mis une débat comme ça? Ici à la place des artistes.
te asala bafilme ya mboka Merci beaucoup. Honorable député national Ados Ndombassi, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la paix, le président de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, distingués membres du comité de l'ANTPC, chers artistes, nous voici aujourd'hui réunis en ces lieux réservés par l'État congolais pour honorer les artistes, les dignes fils qui se distinguent à travers leur talent. Aujourd'hui, c'est la tristesse, bien sûr, mais c'est également une célébration. Nous célébrons la vie. On n'est pas ici pour pleurer, mais plutôt pour célébrer la vie. Le talent de ce qu'a été celui que nous pleurons aujourd'hui. Monsieur Samuel Mouteba Chaba. Étant donné qu'il a hissé très haut l'étendard culturel de notre pays par son talent, raison pour laquelle nous sommes venus ici en ce lieu hautement culturel pour dévoiler son nom qui va demeurer ici pour l'éternité. Ainsi donc, les générations futures qui viendront pourront faire un tour ici et contempler là où on a érigé biso oyo alekisaki bomoi na ye mobimba mpona kotombola lokumu ya mboka na biso na culture. Alors yambo ya kofungola plaque oyo eza na kombo na ye eza masumu so akoki kopesa mwa liloba par rapport na moto oyo toza kolela lelo. Merci mingi. Merci. Liloba naza nango ezali ya kosenga na bandeko nyonso tozali ya baartiste totelema tobetela Chaba maboko makasi totelema s'il vous plaît. Tobeta maboko makasi mpona Chaba s'il vous plaît. Maboko lisusu. Maboko lisusu. Maboko 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 maboko. Alors, le corps que j'ai baptiste, mais enfin, Chaba Oye! Chaba Oye! Chaba Oye! Oye, Oye! Le Moscovitch! Ok, Tobeta, tous ma bonne, comment qu'est-ce s'il vous plaît? Merci. Makamoudou Sousa Golobaïzake, na RTNC, Tosito Lubaki déjà. Merci. Nazo Pessa, courage ming le groupe Salongo. Le groupe Salongo dit que de plus en plus Batubazo aussi là. Et qu'on marqué psychologie, psychique, mingi mingi. Donc on lundi sa groupe Salongo pour que Oyo Batikali Batikate parce que groupe Salongo est aligné de drapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Alors, le professeur P. Maloba, Azali Katinabiso, mais à ton moment, et le Awa, Azako représenté Moula Matadi, parce que Azali député Molobeli, député national. Alors nous allons lui accorder le micro. Après Samuel Liloba, Yambote, Tofungola, Oezana Kombo, l'illustre disparu. Honorable Ados Ndombassi. Beauté. Beauté. Beauté.
C'est vrai que Batobélé va baraté, que je rappelle à l'artiste, je suis aussi opérateur culturel. Vieux Chaba Azali Kouloutou, et j'ai eu la chance de jouer aussi avec lui. Aujourd'hui, Ezali Passimini Narata Motema, nous perdons un grand. Mais que dire, artiste à Koufaraté, il va survivre grâce à ma œuvre naïe. La PCP Makassi, la groupe Salongo, Makassi aussi, la famille biologique naïe. Voilà un peu le petit mot que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Ados. Il est parmi nous en tant qu'artiste. Il ne nous abandonne jamais. Il y a notre banque les Soumbela. Nous présent Masumo Alobaki Kuna, politique culturelle, loi sur la culture, Tozo Zelango, Namaboko Mibale. Tozo Mona Nengozo Telemena Makambo, bonne marche à Ekolo. Et là, on a fait artiste Bazos Zelango et Rosala Malamu Mingi. Merci beaucoup. ondimana mingi te per biso mpe tozofilme oza yo moko na chante nani nani mosala oyo ntango balobaka te bana na ngai baisobe basaisai balobaka tolanda bino biso tolandaki mpe bango toza kotala bango na salle du parti na bongazo avant biso ya mosuku tozwa 75 76 biso tolie ntango bapatisi titenge sana de heureuse mémoire asepelaki na baservice na biso diso ngai to accompagné na pièce moko esalaki succès dialogue contre sans souci 4e épisode nango avant balekisa yango na tv tosalaki yango spectacle na palais du Bac vendredi samedi dimanche oyebiki nasala ngo répétition eza répétition nga na retenir na Vieux Chaba script ya solo donc dialogue na ngai mobimba ya pièce wana ya spectacle wana ayai kotikela ngango na ndako 3 jours avant répétition mpo natanga yango nazala na une idée parce que biso baartiste ata bapesi yo texte okozwa esprit ya texte mpo ozala moungu te me na kati ya improvisation ozala libre nareteniraki eloko ya liboso yango ya mibale humilité antuka nga nde balobaka oke so moto akufi akomi malamu nga nazoloba ya solo nabanga bino te nabanga moto abimisi moi po anokisaka natika loswala na ye te natikali komona ye te ake na balabala kandakanda donc c'est-à-dire azwi kanda toswani ezalaki te tosalaki kopartage azobengaka kaka kombo aza kobengelanga etikala mpona akobengaka ngalufar te aza kobengaka kombo aye na osenga na bino bozoya nsima na biso kolanda ndakisa na biso toza bato ya koyokana makasi polémiki fo ekufa po tato oyo alali génération nyonso ajoue na biso kobengaki ye na nzonzinga ayaki kobengaki ye na nini na nini ayaki mpona kotanisaki aza sim oyo eza kokotana na batelefone nyonso donc tolobaka na génération nyonso mon grand frère l'artiste ne meurt jamais car baœuvre otiki ekodemene en paix que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Merci beaucoup. Bien, aussi moi témoignage pour Nabiso Chaba Moscovitch. Donc, biso toza bana mike tokonakotala babe papa na biso na télévision ondimaki te ke un jour biso mpe tokosala lisano me toye na lisano tokuti bavie bayambaki biso totravaille na bango elongo na mwa ntango te oyo tozwaki témoignage ya liboso nazopesa nabenga papa Chaba ya histoire nango nakomaki 5 na ba asalaki version nango ya awa ntango naosala version ya distribution nabengaki ye ayaki tozwaki na ye vraiment azwaki parole makasi na filme wana ya 5 na ba epuis toyaki kopréparer
voyage moko fallait tout ça à Paris pour jouer à LSC avec production il y a des Kilombo donc pour ça nous surtout aux qui na quatre équipes voilà côté bamaki ensemble ça pour nga quand mususu mbali ko sona mona vesha bandenga la mukana tongo ndenge alala donc toujours là ici kamoko tukendaki makiti na matadi tuka tozwaki temps ebele na bapapa Chaba eye koarrive tozongi nga naye kovoyage nake comme éclaireur mpona kopréparer salle ya LC po tozenda kosala production akei nazongi après 3e tour yango mpe okendenge nga natikali ti na ndenge alaki tourne oyo ezalaki na bajani bapofile nze bato belebele donc pour dire que nazwaki temps mpena ya kozala na papa Chaba mpe toyebana lere nalaki na banda yaki soki azwi temps banda okotela nga to moma na banda mo toke na biso tostate kotaki zambo kota suka nga nakoma na kovan awa bango baza na RTNC donc r nyonso pi tozalaka ata mosu tovandi na biso tovuta donc koyoka pere atiki biso nini ya kolobisa kaka ke nzambe ayamba molimo na ye mpe ezali vraiment papa okende malamu. Voilà, merci beaucoup Ladi Esobe. Alors nous allons maintenant accorder la parole à l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, ville de Kinshasa, pour un petit mot, Nakombo Yabakinois, à l'occasion de la disparition d'un des dignes fils de notre nation. Merci Mbote Nabiso. Oyebi que toza awa mpona koya kolela papa na biso Chaba atiki biso et en tant que moko ya bakinois kolandisami ya président Kodé aye tokabolama wana baartiste comédien nyonso ena libota na ye mpe toyebi que koperdre mutu eza expérience oyo basouetaka ngo mutu te awa wana ekotelaki biso mpe na assemblée provinciale nde ntango nazwaki programme nalobaki na koya mpona korendre ye bandernier hommage na ngai eloko nakosukisanga na koprésente bacondoléance na bacomédien nyonso bacondoléance na ngai na libota na ye mobimba mpe na bacongolais nyonso parce que oyo akei aza acteur oyo to comédien oyo asepelisaki mpe bato na bambulu eleki à travers différentes pièces oyo abandaki kojoue ngai moko mpe ezalaki na pièce moko na banda kolanda mingi ya ye vraiment molimo na ye mpe mana kimia nzambe ayamba yango qui est la terre de nos ancêtres du soir légère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors cela étant, nous allons passer à la clou de cette cérémonie. Honorable Ados, en tant que député national. Aussi. Voilà, on va dévoiler la plaque. Ça sera solennel. Aux grands hommes, la nation reconnaissante, nous allons applaudir très très fort pour Moukeba Chaba Samuel. Ainsi donc, son nom est gravé à jamais à ce lieu hautement culturel réservé par la nation congolaise. Bravo l'artiste. International, je vous dis bonjour. En tout cas,
toza awa na matanga ya Veshaba artiste autrement dit Moscovitch o auta kotika biso lelo eza mokolo na ya suka o tozo kabwana na ye po azokende kopema na dernière demeure na ye. En tout cas, je vous laisse suivre comment matanga s'est déroulé. En tout cas, on se retrouve juste après cet élément pour conclure la vidéo. Vous allez voir, vous allez juger. En tout cas, je vous laisse suivre les images. C'est parti. C'est parti. En tout cas, merci à toi qui est derrière la caméra, mon ami privé. Bomoni matanga ndenge leki, bomoni absence ya ba comédien, ba artiste et comédien et puis ba artiste et comédienne ebele. Je me pose la question pourquoi ba yete? Je me pose la question est-ce que ba mona que Veshaba azamukolo yango ba boyi ko se présenter parce que tant tout monde qui matanga ya ndeko na biso pe à son âme Diana, tous les artistes étaient motivés mais il y a Veshaba tout le monde absence ya ba artiste et comédien ebele puis ba artiste et comédienne ebele. Qu'est-ce qui se passe pour l'Andi Kobanda RTNC Ngalie Mati Awa Bino Moko pour vivre événement dans ce bomoni ba oyo ba yete. En tout cas, merci à l'artiste comédien qui là je dis un grand merci à celle qu'on appelle Madame Evelyne Full Option depuis Belgique. Moi ça batouya Papa Jacques Eliko. Je pense qu'il a bafoué comme bon papa. Je dis un grand merci à celle qu'on appelle Maman Top. Joyeux anniversaire, non malgré en retard. Je dis un grand merci à la patronne de cette chaîne, Dada International. Et pourquoi pas à ma mère depuis France, Rosa Kilombo. Je dis un grand merci à toute ma grande famille. Je dis un grand merci à Achille Mananga. Je dis un grand merci à toi, celle qu'on appelle Megan Isola, la femme de quelqu'un. Je te dis un grand merci. Moi, c'est moi, Mundu. Moi, c'est moi, bien. En tout cas, merci Nayo. Je dis un grand merci à tous les Congolais, à tous les abonnés de Dada International. Merveille, bonne année à tous. Donc, Koutani, prochainement pour un autre numéro. C'est parti, bye.